Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora, vous allez partout. Dans mon kili, la cadre de la confiance et la fidélité, au beau pesa monda écolo, pour la cause information et solo à temps réel, on a Alain Deo, la zone Essengo, paie le fond de représentant, la cadre de la rétrospective, il y a semaine à Bissou. Tomanina nous conférons l'édition de la Mokola Lelo pour le web Sabino que Seni a publié nombre de structures politiques oyo eza recevables commentaires pe images. Ndeko ya Congo, boyeba ke Seni a aussi publié depuis vendredi 11 août liste provisoire ya ba parti na ba regroupement politique oyo bandimami pona ko bunda na ba élection de députation nationale ya décembre 2023. D'après Denis Kadima oyo azali président Seni, ba liste ya 66 structures politiques eza déclaré recevable pe 51 irrecevable. Nyonso oyo eselemaki après délibération ya ba membre ya plénière ya Seni. Parmi ba parti na ba regroupement politique oyo ba Saki masolo kitoko toza komona AFDCA ya mwana mboka basi lukwebo azala 479 sièges soit 99%, MLC 473 soit 98%, IDPS Tshisekedi 459 sièges soit 95%, Ensemble pour la République 449 sièges soit 93%. Seni Azakolobake azwaki 28 791 dossiers na traitement 3796 est non conforme, 24 995 conforme, donc 23 663 est kitoko contre 642 irrécevables. Seni alobike to ya participation ya basi na masolo oyo ezabongo 17%, soit 3 955 contre 83% ya mibali, soit 196 098. D'après Seni, il faut boyer baké. Liste oyo eza retenu selon nombre ya ba oyo ba kokisi 288 candidats na moyenne par liste au lieu ya 300 ndenge esengelaki. Nyonso oyo eza po enrôlement esalemaki te na 3 territoires ya mboka. Na nyonso Seni alobi 195 dossiers ya ba candidature indépendante eza kitoko. Pe ba liste ya mosusu ekozala bango posté na site internet na bango. Biso mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda. Na dossier Chebeya boyeba ke Ani Chebeya ozali veuve ya Floribert Chebeya aza ko insister bakanga Joseph Kabila Kabange pe na John Numbi pona assassinat ya mobali na ye. Mona Congo boyeba ke mwasi ya pauvre Floribert Chebeya na kombo Ani Chebeya asiki Canada pe aza awa Kinshasa pona kotia pression ya organisation ya procès contre Joseph Kabila Kabange na John Numbi oyo yemoko alobake bangonde baza ba commanditaire ya liwa ya Floribert Chebeya, ancien directeur exécutif ya La Voix des Sans Voix. Selon Ani Chebeya, dossier na bango eza kotambola te po ba commanditaire baza libre baza kosenga justice esalema. Donc, batia batu ya malamu oyo bako juge John Numbi na Joseph Kabila Kabange oyo jusque là nanu bakangi bango te. Balingi batu oyo basalaki makambo wana bakanga mape bazala condamné ba exécutant na ba commanditaire. Balingi justice akota pesa na mozindo ya makambo oyo po asala musala na ye. Ba exécutant mususu bazala kokanga maloko la jadija mais nanu asambite. Mais basepeli na mandat d'arrêt international oyo esalama contre John Numbi oyo akima. Malgré nyo sommet, ezaka kako rassuré bango à 100%. Yakoloba ezake, baza la patience, mais souffrance na bango, douleur na traumatisme, et si la nanouté jusque là, ezaka ko continuer, quand il a bon moïna bango. Yakoeba ezake, verdict, ya dossier oyo, et si ebima, mais indemnisation na ngonde, ezako oumela. Il faut boye bake, ba arrêt mibale, il y a 2005 et 2022, ezako condamné l'État congolais, yako indemnisé, ba partie civile na procès ya assassinat à Floribert Chebeya na ya chauffeur na ye Fidel Bazana mais si lelo atali kuta mokote bazwa. La titre de rappel boye bake Floribert Chebeya nde aza créateur ya ONG La Voix des Sans Voix en 1980 azalaki assassiné zoto na ye ezalaki retrouvé le 2 juin 2010 mingi kuna na mitendi. Biso mbonda ekolo tokoseka na justice et ba kosunga mboka de manière que dossier OEP et si là bazo quand même gain de cause na bango yango. Betika Kambonda. Fondation les rebâtisseurs va organiser championnat moko munene o esakisi bana ya changu surtout za kobeta na terrain Budapest siwa banza championnat ngo babengi na kombo championnat ainsi no kabamba. Tuna image pe commentaire. Fondation
les rebâtisseurs oyo ekumba maka na yimoko mwana mboka Instino Kabamba, autrement appelé les samouraïs du changement, a organisé qui tournoi ya football na district ya Tiangu pona kosunga bana ya Tiangu bale ki sa vacances na bango malam. Ouverture ya tournoi oyo esalemaki na terrain ya Siwabanza na route Mokali na commune ya Kimbanteke. Ba équipe ebele endimaki ko participer na tournoi oyo pe mwana mboka Instino Kabamba a promettre bango ke a kopesa équipe moko na moko ba cadeau. Première journée elekaki kitoko avec un partenaire idéologie na terrain ya Siwabanza. Boyo kaye moko Instino Kabamba le coordonnateur ya fondation les rebâtisseurs ndenge abetisa kimbonda liboso ya caméra na biso. Tournoi oyo totiango na ba standing oyo koki ko sepelisa mutu nyonso. J'espère que les joueurs au Bazaliawa bayebi cagnotte na bango. Et puis cagnotte wana ezali ya 1 500 000 francs congolais. C'est na ba participant nyonso. Ba ko délégué mutu moko moko pour akolanda formation ya choix na ye ofele. Ceux qui ont vraiment pensé à Kokumba, oui, Olandi auto-école gratuitement. Ceux qui ont un école à moi, ça esthétique, aïe, Alandi yango ofele. Ceux qui ont un école à moi, si vous avez un mobile, à l'inarapé, coupé couture, au tindi aïe, koyekola, ya ofele. Wana ezali, premier cadeau au Tozope Sabino. Ndenge première journée elekaki kitoko na terrain ya Siwabanza na commune ya Kimbanteke. Deuxième journée pe elekaki kitoko makasi kuna na terrain ya Njili quartier 7. Équipe ya Masina na ya Njili babetaki match avec Sengo moko ya kosakana te. Boyo kandenge mwana mboka Instino Kabamba les samouraïs du changement pe coordonnateur ya fondation les rebâtisseurs ndenge abetisa kimbonda liboso ya caméra ya mbonda ekolo. Merci beaucoup pour l'interview Nabino. Lelo tozali awa ezali deuxième journée. To lansaki hier na terrain ya Sombanza na Kimbantseke. Tournoi na biso monene oyo to surnomango tournoi Instino Kabamba les samouraïs du changement Papa Tiangu. Yango wana to bengisi bana Tiangu nyonso baya ko manifester ba talent na bango. To résister encore espoir oyo ezalaki supa na bango te en mettant ba prix oyo etikala jamais kozala na ba organisation nyonso ya ba tournoi salama awa to retenaki 8 équipes na 3 communes Masina Njili pe Kimbantseke batu nyonso ba participer bazana ba prix na bango entre autres les premiers azana 1 500 000 francs congolais, le deuxième azana 1 million, le troisième 750, les quatrièmes 500 000 et les 4 dernières équipes Barozalana 250 000 à chacun. Et puis meilleur gardien Azana prix naé, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur arbitre et puis comité organisateur pe bazana ba prix na bango pour la musala kitoko bazali kosala. Na titre ya rappel esengeli boye bake tournoi Instino Kabamba ebandaki depuis le 8 août pe yango ekosila le 20 août 2023 pe match oyo ekobetama na deux terrain ya Siwabanza na commune ya Kimbanteke pe na terrain ya Njili quartier 7 yango biso awa na magazine Bonda Ekolo tobeteli les samouraïs du changement Instino Kabamba Bonda ya kitoko parce que initiative ya boye esalema nanu te kasi ye asali yango avec un partenaire idéologie et yokani. Tout ça de façon que nous nyonso oya ko participer à Bimamaboko Pambate. Donc c'est-à-dire sur le 8 équipes, tout ça les premiers ont disposé prix à 1 500 000 francs congolais. Boyebake samedi le 2 septembre 2023, dimanche le 3 septembre 2023, Ekoï dans la cadre de la sortie officielle de la fondation Jonathan Sango, dans le sport publicitaire Oyo. Mama papa, bana matete, yoka sango. Quinoa c'est quinoa. Bana matete, ana vitamine, bana lokoro. Ba jeune fille, ba papa, ba maman. Oui, la fondation Jonathan Sango
vous invite à prendre part aux manifestations organisées en marge de sa sortie officielle ce samedi 2 septembre 2023 de 8h juste à 11h juste, marche de santé, de sensibilisation et d'adhésion massif. Et le dimanche 3 septembre 2023 de 15h à 18h, grande cérémonie de sortie officielle avec les invités et toutes les autorités. Nous vous appelons à venir vous adhérer massivement pour renforcer les capacités aux personnes vivant en situation difficile, les enfants et jeunes en particulier. Jeunes, au côté kozala maçon, architecte, informaticien, tout ce que vous êtes. Boya ebele boya na fondation Jonathan Sangu. Ba solution nyonso o boza nango besoin. Ba o sisa ba classe bazala bandako misala te nyonso eza wana. Surtout to appelle ba maquillage, to ba make-up, coiffure, makambutu. Ya kana fondation Sangu ebengi bino za na pona formation. To ya ba jeune fille, to bengi ba jeune fille, ba papa, ba maman. Eloko bozalaki kozela yango yo. Koma to benga fondation Jonathan Sangu na 097 82 76 398 pour participer à la cérémonie de sortie officielle. Quartier Ngufu numéro 28D, commune Yamatete. Référence Église Héritage des Vainqueurs. Bienvenue à tous. Siko tokende kuna na ngambo ya régie kuna mingi ba meko kolakisa biso be elema o e makaki semaine na biso la cadre ya rétrospective. Ndeko ya Congo esengeli boye bake tozala moment oyo ba candidat surtout ya présidentielle oyo ya décembre 2023 balakisa ba programme ya misala bango et surtout que mingi na bango basi bazwa temps ya kosala ko gérer ba institution ya mboka na niveau national topé provincial ke ya komettre la biso masole ba projet de société oyo toyebi ke mingi ezala ngo sexy mais bakokoka ko réaliser yango te. Il faut tolandela bango na bamisala na bango oyo basala tolongwa na masolo ya komonaka bango spécial soki tolingi ko changer République démocratique du Congo tozwaka nde mingi temps ya kolandela misala na bango basala na yango. Il faut boyeba ke bakandidat ya opposition lokola Moïse Katumbi Chapwe, Matata Ponyo, Topé Delice Sanga esengeli bazala juger devant campagne électorale na misala bango oyo basala tangu bazalaka na institution ya mboka. Il faut qu'on vive na bango na bilan contre bilan ya koloba ke Moïse Katumbi Chapwe esengeli abongama ya ko justifier gestion na ye na province ya ex-Katanga oyo mingi baloba ke esimba te na ba promesse ya kokomisa Grand Katanga Johannesburg ya RDC. Delice Sanga esengeli a expliquer ba Congolais ndenge azalaka na rébellion pour la kobundisa ba institution ya mboka oyo peuple achaka pe na mwana mboka Matata Ponyo esengeli a justifier gestion ya ba projet oyo ezalaka na tango azalaka premier ministre kutu mingi baza kolandela ye na justice. Na ngambo ya pouvoir mwana Congo boye ba ke Félix Tshisekedi yepe a représenté ba Congolais bilan musala o asali avant asenga deuxième mandat. Mais ya koyeba ezake soki olandeli malamu pe olongoli en ndeko na ngai okomona ke écart eza makasi entre Félix Tshisekedi na ba opposant po ba réalisation na ye eza komonela pe oyo eza kosalema eza kosila partout na RDC. Bilan contre bilan po misala nde emonelaka ya kokosa eza te et surtout que Congolais asi alemi na ba discours. En attendant ndeko ya Congo il faut boyeba ke Tshisekedi na biloko oyo asali azala ba argument ya kolakisa liboso ya ba adversaire na ye ya opposition. Awa toza kozela po tomona parce que ba discours soki eleki mingi Congolais pe alemi akobokanga matoi yango tobetisika mona pe tosila ba Congolais bozama yela tomona musika po 5 ans encore esengeli tosala mayele te nani tokopesa confiance. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage
modération, réalisation, photoshooting et Salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena oyetali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Mana ya Congo, bondi melangai ke VPM ya défense, mwana mboka jepe be magombo, abeta ki batu kuna na nora est ya mboka, na cadre kaka, ya kovandisa masolo kitoko. Na cadre ya visite d'évaluation, ya ba opération militaire, ya 3e zone de défense, Jean-Pierre Bemba asengi, toza la kaka même morale, donc, ya ko défendre mboka. Ya solo, toza attaquer na Rwanda, toza pe ko se défendre. Chef de l'État, aza ko saba moyen mingi po, asili sa problème oyo. Aza ko moderniser armée po, nyonso e koma kitoko. Jean-Pierre Bemba aza pe ko encourager collaboration na Kenya, malgré ezala ngo kaka po na tango moke. Alobaki yango libose homologue na ye Kenya, Aden Baré Douale. Na oyo etali logistique, bondi melanga ike, yakobanga EZDP, mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi, azala kati ya masolo wala parce que alingi FRDC, bazala na logistique ya kokuba, pe na formation moko ya kitoko, na ba unité nyonso po tozala bakodo, topele bambula matari ya kokemba na nzoto, oyo bakozala toujours prête ya ko défendre mboka. Mission wana ya kitoko, oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba asalaki, ya évaluation, ya formation, ya ba unité ya FRDC oyo, eza kopesama na ba instructeur congolais pe Kenya, na camp militaire lieutenant général Bauma, esalike a félicité basoda makasi, ndenge bazako bunda po kimia ezonga na partie S ya RDC. Na kisangani boyebake VPM ya défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba na homologue na ya Kenya bazwaki ba honneur militaire avant bayamba bango na mama Madeleine Mikomba oyo azali gouverneur ya province ya Chopo. Nyonso elekaki kitoko yango biso tobetisi kaka mbunda. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Ndeko ya Congo, boyebake mokolo ya mardi 8 août à 2h du matin, kuna la route bypass, juste kaka la Ropengaba, la tronçon entre station campus Inikine pe Ropengaba, camion moko ya carburant et s'explosaki. Suka na incendie oyo etumi ba maison commerciale pe bandaku oyo ezaka nzinga wana na entrée Rigini juste à la commune ya Lemba. Yakoyeba ezake déjà na 2h du matin wana, des personnes bamaki bango na hôpital pe 3 misusu bazalaki na état moko ya mabe selon ba explication oyo toyi kozwa epai ya batu oyo bazalaki sur place. Selon bango chauffeur azwaki déjà mobulu na volant pe aperdaki contrôle nde etidaki ye atuta poto moko ya snel nde ba étincelle ya câble électrique ebimisi moto esangani na carburant yango nde esali mobange na incendie oyo ekokisama. Ya basi pe ya mawa ezake si tokoma na ntango makasi moto ezalaki kopela malgré intervention ya deux équipes ya basapeur pompier oyo bayaki ko-intervenir pour calmer situation wana depuis 3h du matin. Mais bilan officiel nanu tozwi te, mais circulation routière toyebi ke ekomi difficile et surtout ke batu baye ebele kaka mpona kotala ndenge badega oyo esalami na esika wana. Biso mbonda ekolo tobetika mbonda mpe tosengi vraiment na l'état
aye ba makamba ba mituka oyo ma bakabira ndenge nini etambolaka mingi mingi ba contrôle technique nango pe ezaka malamu. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya Ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na ya wana. Me bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Elle na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso, bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Mona Congo, likambo ya insécurité, la ville province ya Kinshasa, boye bake la police avec impact na idéologie pe baza kosala musala kitoko pona koluka kosilisa yango. Botala awa tozali mingi mingi na maison communale ya Masina esika le commandant asili kokanga mwana mobali oyo bozali komona botuna ngai nini azali bobange na kuluna oyo leta akanga me atikala jamais ko changer comportement na ye mais tour oyo batie maboko po mama na yepe akotalaka te makambo yango lokola azalaka nganga akoma kosalela mwana bakisi poso mwana asali bato mabe azalaka protege na maboko ya leta bakangaka ye te. Comportement oyo na baboti bakoti na kati eza kosala mabe makasi bino moko boyoka ndenge nini baplaignant komanda ndenge nini babetiaki mbonda. Alanginga tina kati ndako abata bwaki kutuma akolo ndako wana apapinga lishete ya mibande nenda yo papa kazukani epala bango te bango bauta bafulu bango basaba arabi swa disana bana bikolo kuna bayoka na te lokwa bango basaba arabi ya lobike nini akani na biso bikolo bo bakitaka sete to kitaka pete loko te ye lokwa mona kinga iso kipe na sala ni problème moko te ndende ba yoko katanga de machete na loboko nenda kati na pena kota kati na bikode na moni ye maison d'anga la chambre oyo appliqué éponge banga zate dans la côte na porte oyo atinga auto musala ici auto bloqué. Awa tokosenga kaka na la police continue kosala mosala kitoko ya koluka kokanga bana ya boye oyo bazali ba danger public pe ya kotina bango musika kuna beso bakei ba magistrat en tout cas bo sunga mboka bo libéraka bango te bakele kosala bilanga de manière que ete ya bango yango biso to betisi kaka mbonda. Ndeko ya Congo kaka ndenge bozo komona ba image oyo moyen kutu toloba mingi ezate botuna nga tozali wapi tozali kaka awa na centre ville ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke
na quartier Luebo esika wenze ya maboso ezalaka o mingi bayebi yango po wenze oyo esalaka impact na idéologie mais botulanga wenze oyo ekenda wapi érosion o bozo komona oyo nde emema wenze oyo pe emela yango mobimba ekenda chubu kutu burgumestre komina Kimbaseke ata rapport moko asika kosala te po kote oyo bayebi ata ye te pe baluka bamema ele sikoyo atikala kokoma te eza kosala pasi na population ya kote oyo gouvernement congolais botala nanu likambo oyo bandeko ya komina Kimbaseke na quartier Luebo balelisi son de cloche po bazangi esika okende bino moboyoka ndenge babetisi mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo tozovivre na pasi puisque normalement presque bandako nyonso tu esila kokende pona ndenge bamvula betaka mingi awa boye suivi ya l'état ezali te alors yango wana sika sikoyo presque bandako nyonso ezalaki awa bandako nyonso tu presque ekei bamama na pasi bazongi na bandako ya baboti bana epai papa epai pona nini bandako nyonso tu presque si ekwei. Et puis ça fait déjà longtemps, ils allaient te que ya lobby mais et banda kala penza kenda mapangu nyonso kenda babwaka babuka lupango sikoyo biso batutotikali otala pasi moye zate na bana na bakoko ngai mama veve na kokende wapi na bakoko awa tokosenga kaka na gouvernement boye bake komina Kimbaseke eza monene eza kaka komona ke baburgumestre baza incapable ya kovisite commune mobimba yango soki be moyen ezali na misika fourmi bokabola yango ekobata de commune parce que ekosala kitoko et surtout que tala berosion oyo esalama esengeli barapport mais burgumestre incapable même ya kokoma kote oyo po rapport ekoma yango tobetisika mbunda timoli bamabulo oyo po enkadre nga memoire ezakaka te ndeko ya Congo boye bake depa awa ba rentrée scolaire ko biko koma ba école ekomi koluka ndenge nini bana bakoya ebele yango boyo kalisolo oyo promoteur na ba stratégie na asali po amoni ke école na ye bana basakoya te. Pendant la rentrée scolaire, le promo a tout ni sentinelle. Boni papa, ben élève bazoya te. Rien patron et l'autre côté. Tellement que le promo amoni ke et l'autre côté bana bazoya te. Les promos Malamako Boyoka Souka na stratégie a créé. Dépa Azimo Bangé le tableau a commis année scolaire 2023-2024 inscription examen d'état 2023 école Ebeti 100%. Malamoko stratégie Esimbi dans la population de Bazoya Ebele pour Bayebi Kekuna Bazoki 100%. Papa, comme ils sont à l'école, il y a 100%. Ah, bazoka 100%. C'est que pour moi, ayebi ko solo là. Tellement que Batubaye Ebele, Tango Abetaki rubrique à 100%, les promos ACPLI, ABC Sentinelle, Omoni Papa Sentinelle, Nazu Bango, Talane Baye Ebele. Et Sali Musique, les petits Mikendo, Depa à Kamwe, Yango Akeba Koko Siri, Yoka Yenenga Lobby. Ventiri! Stratégie et Simbi Venangaï. Et bongo et moko les Ventiri, tellement Azaga Sage, Yoka Nenga Lobby. Les kamu ya 100%, toyebite soki tokosuka na yango wapi na mboka oyo. Bekole komaka ba 100%, sko kamwa. Ndekola ngai, yebake esengaka, mutu atanga azope 100% de solo me. Bekole mingi, ekoma yango ya lokuta, okomona bakomi na tableau, awa exetan 2022-2023, 100% okokende kulape, et le côté, yango! Toko senga na ministre Tony Bwaba fongola na lumaele pe miso ola de la likaba ba inscription ba école oyo biso to betisi kaka mbunda. Merci na confiance pe fidélité bo pesa ki biso ko na biso uto e bande pe to comme na suka ya édition mokola lelo mingi na pesi bino merci na ndenge bozo continuer ko s'abonner massivement la chaîne YouTube na biso mbunda école officielle pe ya mingi bola biso ba sport publicité na bino ba activité ya ndenge na ndenge lokola ya politique ya religion ya économie ya marque tout boko sala to ko assister bino édition mokola lelo simba ma ke pa mo mboka Medina Kambembe pe na sima caméra za ki bongo mo mboka Benjamin Kilunga na Wilfried Samba réalisation montage écrit dans ma tête à l'aide de la présentation. Donc, la prochaine masse au
Yesu azongi te.